Voilà, chers internautes, vous êtes le bienvenu dans votre émission Shot News avec Eki Bumba, votre humble serviteur, toujours dans notre site EHP Media. Quand je parle plus de l'EHP Media, je vois directement Papa Edo Amani que je salue. Et sans oublier Maman GH, Bambote Nayo Place aux Ouami, et Tobosani Pete, famille Amani Mobimba, Maman Bete Nakati Alman, Nalibota Mobimba. Famille Bumba pe bambote na bino yango wana, famille Basile Potobo Sanité bambote na bino yango wana. Voilà to yambeli bino moko ya basali ya Nzambe ndenge ezala kaka na émission oyo esi bobandi bomesana pe bobandi bomesana mingi na ndeko na bino Eki Bumba oyo a memelaka bino penza basali ya Nzambe pona kopambola mabota pe ba vina biso. Voilà to yambi Papa Charles Lo oyo to sola na ye masolo etali mboka pe to sola na ye moi ma solo est belé sur le plan spirituel, sans spiritualité nous surtout et au salle bien na physique n'engé zalaka mbote Papa Charles mbote mon frère Eki bonne santé moi mikolo belé tout mon ante vraiment il lombe à vengeance azoko ba ko battre la biso et toujours na ba ordre na ye zo senga ki quand même to se retiraka on a encore ressourcé toujours. Okay. Contact wana na mokili ya molimo ezalaka très important, surtout bitumba toye ezali bitumba ya makasi ya kobalusa page ya histoire ya Congo pe ya bamboka ebele. Ezosenga tout moment tozala bien blindé pour to remporter victoire. Voilà, Papa Charles Lo biso totunaka motuna oyo epai na bino basakoli po boza minoko ya Nzambe. Tout à fait. Bino nde bolobelaka Nzambe na se ya moi oyo Nzambe akoki koyebisa moto sur le voix na voix odile to na songe mais bino pe bokomiselaka biso ta mosusu masolo etali mboka Nzambe azotalisa boye to Nzambe alobi boye na temps actuel Nzambe atalisi nini mpona mboka na biso to soki message ezali to soki ezali te omeka koyebisa biso moke bongo tokota na vivre sujet na biso ndeko Eki elombe ya vengeance apambolama parce que na ngonga oyo yende makasi ya mboka pe espoir ya peuple congolais kimia ya peuple congolais ndeko Eki ya liboso na koloba que ndengo uti koloba que nous sommes représentants ya nkolo ezali vrai ndeko Eki esengeli ba congolais ba batela biso ba sepela na biso et ba soutenir ce que nous faisons. Et loko moko ya motuya oyo bato ba comprenate oyo blokaka développement kozanga koyeba moto aza pene na yo tina na ye nini ayaki kosala nini. Ndeko Eki évangile ya kala bayebisaki bato ke kopambola manabino bo vanda kimia ezotaka lola ezosala bo oui kopambola manabiso nyonso ya biso ezotaka na lola. Ndeko Eki mokili ya molimo a se transformaka na kolata nzoto. Okay. Ndeko Eki nkolo azwaka nzoto ya moto po apesa solution na ba problème ya bato na se na moi. Loko sala 100 jours bozo zela mapata e pasuka nguya moko ebime kita po libérer bino boko umela. Alors schéma ya bonzambe ezali nkolo akitaka abotami epa ya ba mama na biso bato wana na se na moi baye na ba solution. Bref, tout le monde a eu Joseph, tout le monde a eu Moïse, tout le monde a eu Batebele, ba Jeanne d'Arc, tout récemment na France. Voilà. Alors, et pas na biso, les gens ont confiance na bato ya kala. O baleka, bazana confiance te na bato ya sika. Or machine ya développement, machine ya vie à salut est un moment présent. Alors, imaginez-vous que et pas na biso, ba sepelaka mingi na Lumumba. Vous comprenez? Mais bako lingate, par exemple, Fayulu Oyazana Bango. Bako sepela na Gasavubo parce qu'il n'est plus. Bako sepela na Oyo Azana Bango. Bako sepela na Kimbangu Oyazalite. Bako yina Papa Charles Oyo Azana Bango. C'est ça défaut ya monene na monde de développement. Mikolo Oyo recommandation ya nkolo ezali que peuple congolais ba lâcher ba faux leader, ba tika ba faux leader. Peuple congolais bangindi si ba faux leader, ba rendre ba faux leader plus riche na malheur na bango. Alors message encore les batika ba faux leader libre batika bango basa la politique à bango na ba famille na bango ba liaka bambongo ba bénéficiaka.
ba leader politique to ba leader religieux pe ba pasteur ba faux leader nyonso qui na simba ka politique mingi po ko bonga bana mboka ivandi wana mais ba faux leader nyonso ba militant ba adepte ba fidèle ba tika bango nam alors message ami balé zali que ezali na bana mi balé bazana wela bokonzi na mboko ba comprendre logo na lo batemi ba comprendre ngosi bana mi balé wana baza kamoko papa na simbelo ga mikopo ba déclaration za revoir ngozaki na moi seto bana mi balé wana baza kamoko mais na minute oyo bazana koluka oyo azoluka oyo akufa oyo azoluka oyo akufa soki oyo akufi oyo aloke atikali mosusu azana ko regretter pona nini nasala ki boy pona nini na sala ki boy et comme trop tard alors wana nazana ba message prophétique c'est-à-dire soki to kebite to za présidente to kolela moko na kati na bango message mosusu yeko tali misama mo pepe mabe za ko tambola oyo ane ya ba leader soki ozoyi ba lisusu parce que leader na bino comme en 2021 eza ane oyo ya ba leader pepe mosusu za na kotambola na kan ya ba leader ya musique aza la musique chrétienne aza la musique ya bandeko na biso wazekwa mo pepe moko eza na kotambola wana message mosusu pe ezali que bokiltiste ya politique ya religion nkole l'équipe en côté ba réunion pour combattre message à vengeance wana ezali parmi ba message on a koki ko pesa yo na ngonga oyo pona biso pe pona mboka na biso Voilà, merci beaucoup. Message wana, je crois, ils ont capté. Nabisonio surtout tozolanda émission et toye bandengeni ni yakosala. Bon, papa Charles, les messages où ils alignent sur le plan négatif. Tout ça la nini pour éviter cela. Ba message sur le plan négatif. Nga personnellement, so inazu message ezana lolenge na bonde laka. Pona bonde la, so inazu par exemple message pona yonde koiki. O te balimba bomande koiki. Na bonde la mbangu. Plan ya banguna échoué pour ndeko iki akotendre micro et pas ya bato pour vérité bima bato bayoka mais zana moto mosusu ku felinge comme laye so bo sambeli abatelami lobi akoboma mboka donc wana peut-être ko prier pe o appuyer penza ezalaka pe mais na grâce ezalaka ke vos ennemis bo sambela ba umela benemi bazo umela bazo boma bazo umela bazo yiba bazo umela ba onyokola bino na vengeance kola le beteye comment bozako bokola bepine comment moni sete na nzele telemi boye oboyi kolongolango mwana no akoya koleka wana eniatie ya c'est pourquoi na vengeance soki olingi kobonga na biso te ya Congo te biso na yo moto na yo banzoyi bakoluka yo ba érosion faut bakota na ba démarche ya koluka yo. Donc voilà, il faut koyeba nani to bondela pour abika. Tango akobika akosala nini pona mboka. C'est ça. Donc voilà le qu'on a koyebi. Voilà, neti ba leader ya ba musique na biso o to benga profane vraiment moi ndenge bozo sala makam mikolo yo ezo senga to sambela kana ndenga vengeance po bozo bebisa na mers na place ya ko éduquer mers bo banzembo bozo yemba ezo sungate ezo sala pena mabe donc nzembo bat bakoyo kango jamais ensemble na bana eza pasi to yoka pe banzembo ata ya bambili ya bel ata ya ba redi ya misi ya ba papa tabule ya ba papa na biso Kester bazara na succès kolega bino lelo mais malheureusement aurait dit en tout cas félicitations de ce côté là. C'est quelqu'un je ne sais pas Azam tout côté musique na mais sa musique quand même ezana ba évangéliste en tout cas il est penda za évangéliste mais ndé to le ba mokili kangaki vraiment za évangéliste parce que banzembo na ezana nzela bandeko king tout ça donc bandeko mosozo pe ezana banzembo itoko babeta neti ba Jean Goubal abeta musique itoko ndeko Félix wazekwa azala pe na ba penser ya bien na musique na ye je crois même ba danseuse na ye na mona balata ka bien ça c'est encourager
donc moni esika on a c'est le Congo de lokwa bien wana photo to lobela yango mais na yoki musique moko na mutuka balobi awa tozali mwasi ya moto azate et puis qui esalinga pasi salinga omoni esika bakabolaka musique ya mokili na ya nzambe biloko wana na église nous respectons la femme d'autrui les maris d'autrui les biens d'autrui kosimba te koyiba te kuna awa tozali mwasi ya moto azate bon supposons gouverneur ya kobina na musique wana bayaki na mwasi na ye kribo beti mwasi ya moto azate bon mwasi ya gouverneur na minute wana koma ya nani basisi wana babi pe mobali ya moto azate or censure ezali donc omoni ke tozokamba matin hein. Voilà, tozo kamba mate vraiment ezo sala pasi donc mboka esengeli ezala na ba dirigeant o ezali ke soki ba moni eloko ya mabe ba s'annoncer mbala moko to soki ya kokanga bakangi mbala moko c'est pas même important bokanga musicien bo ebiso to kangi to tse na makala mais tango ayaki na ona cassette wana to na nini na ye na niveau ya censure bo soki sango wana ekoki ko bimana nu te bana ba yoka to batu ba yoka après boya okanga ye eza na sensité. Voilà, tozongi na kati émission ezalaika parenthèse to solo lagi parce que ezo sala pasi ezo sala malamu te papa Charles mboka ezotambola na ndenge ezotambola o toza déjà na 7e mois depuis président Nabiso azali en place tolo babongo parce que bientôt déjà les 22 c'est plus ou moins 6 mois mais gouvernement ti le ezobimate analyse na nini et puis na côté ya FCC bazalaki moi bloc banini mais tout moni lelo ndeko na biso papa na biso Bahati Lukwebo abimi kuna et ezosala pe moi ba polémique et komi na moi ba accrochage banini nini okoki koloba lokola mosali na nzambe na tina ya makambo ezoleka na mboka lelo ndeko eki toute famille micro na yo ezalaka liboso ya motinda mi ya nkolo tango bobengaka président na biso nga nabengaka ye ndeko Félix ndeko pona congolais ndeko wana bolingo ya ki congolais o naza nango na motema soki toke président na biso kuna naza na likukuma nakobenga ebimi pete pona nini nga nazali te moto ya communauté laïque oyo bakolo ba élection eza bien te eza na fraude après quelques jours fraude est comme normal non biso te ndeko Félix ça prouve que bokonzi ezali partagé ndeko eki ezali vérité des choses oyoka na mboka oyo ke Mobutu babenga président de la République oyoka ke Mobutu président armée na ye côté mosus finance côté mosus oyo côté mosus oyoka yango musée aye na mboka o président de la République oyoka ke armée eza na musée te oyo ezo échappé musée oyoka yango Joseph Kabila chapeauté awa oyoka ke Joseph Kabila ataka étiquette biloko nyonso ya yete na 1+4 moi bokabolo na mokeza c'est-à-dire soki bokotinda ngana kene kobenga ndeko nanga Félix président atako ba fraude wana esalemaki ezala atako na tango oyo bokonzi nyonso ya mboka ekomi na charge na ye pe ya komi kosala makambo ba congolais balingi monoko na ngai ekofungwama pona nini parce que mutu oyo azali mabe to mutu o bato baboyi oko convaincre bato kana ba action bozu joueur bon matin na terrain batnos bago yete entraîneur atikali ferme batie na minute ya suka sali eloko yo algérien salaki na minute ya suka joueur wana bokoboya ye bokondima ye c'est-à-dire à convaincre bino malgré boboya ki ndeko Félix doit convaincre ba congolais o bayebi vérité des choses na mboka na biso à convaincre bango
Alors tant que notre frère est coincé, comprendre, il pense que nous sommes contre. Tant que notre frère est coincé, nous devons l'aider. C'est là-bas mon kaka, pasteur ya religion, pour bako sakabango. Ndekonangai, président de la République, les autres ont combien de mboula gouvernement exact. Mais c'est normal. Et bazo vanda na tambo yepe salima. Oh, toi bato tambo ye salima. Hein? Tout ça bato tambo ye salima parce que ba congolais zo umela kaka, ils ont bata mort. C'est quoi Ebola koti na Goma. Ndekonangai. Siko Ebola yoka Ebola se koti na Goma. Yango ezalaka ipana biso. Siko na tan nyonso au gouvernement exact. Yebsanga mbongo wa mboka iza kende wapi pe iza gérer ndenge nini ndesika bato mosusu bazana konginda ezalaka te ezalaka kana mboka oyo makambo etambolaka bien te. C'est pourquoi ngai so yoko proposer nga na koma mokonzi na proposition ya mutu mokonzi no ya mutu na koboya na ngai faut na mériter nde naza boye so ina pesi candidature na ngai une élection par exemple présidentielle un jour, naza sûr d'abord que na ko sauver ba Congolais. Idée on est oh et cause ngate. Sinalia na postuler na élection nzoto. Ta molimo amoni, molimo alobi calme-toi. To se calmer, ta la makambo eleki. Nous devons sauver ba Congolais. Nga soki na kuti un Congolais sauveur, na penser à ko sauver ba Congolais a postuler, nga na ye na ko appuyer na ko soutenir. Sans qu'il y ait un peu soutenir. Mais tant que tu as un leader sauveur, papa, tout ça là. Si tu as un peu samboka, c'est-à-dire que tu as plus que Abraham Lincoln, pas plus que Mao. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas mis place, ils ont natika banzela, papa pandenge boko kote laka, pas développement salim. Natike libino. Biso tu as égoïste, oyo komi opikle otingami te bien bazoyo bavandisa yo ba diriger yo te bisote. Voilà ndeko eki oyo nakoki koyebisa yo pona likamwa ndeko bahati. Jusque là nazana komona ngona no ezana no comédie. Jusque là ezana na angle ya comédie. Nana longwe penate. Te problème ko longwa te. A longwe ake wapi. C'est ça le problème. Parce que na minito yo soki o longwe eza po kende ko former groupe moko oyo ya ko bondisa mabe oyo o sauver ba Congolais. Mais son longwe FCC po koma na cash. O sali eloko te. L'ami de mon ami est mon ami. L'ami de mon ami est mon ami. Eza na mwana mobali azana mwasi. Mwasi na ye azana camarade. Balingan azana mwasi na ye lobi pe li bale kofi abali camarade na ye. Pona nini? Nzela wan l'ami de mon ami. C'est-à-dire que Cash se marie na FCC. Bahati quitte FCC pour se marier avec H. Cash, si c'est Cash, c'est H. Se marie na Cash. Papa Basalini. Donc, Bahati se marie avec FCC. Et le coup la politique africaine, et la politique de sorcellerie. Oyo ba Congolais ba comprendre kate na ba africain. Ba ko sepela alongwe bo sepela wa. Caméra alongwe Joseph Kabila. Na yese bino te botik caméra ko kabana Joseph Kabila te bo kitabo mata. Bazala kaka. Oh Francis Kalombo alongwe Joseph Kabila na le bozo lot. Francis Kalombo. Francis alongwa kende ko longwa Joseph Kabila. Na Moïse e bani ndengeni. E ko salimate. Donc marambo nde tozo so la boye VK, directeur à cabinet président Azalarana, nous kaka proche na Kabila et puis Francis Kalombo pa longwate baza toujours. Le terme bien bami intime. Tala. Na 2006, deko kamere na campagne pour na Joseph Kabila. Bazui pouvoir na ndenge oyebeli. Na 2011, c'est à Longwe à Salikoto briller ma cam. Babeti vie Etienne Kao. Na 2018, ba Longwe yé na kati. L'histoire Joseph Kabila yé na kati. Quelque temps après, Akekuna Abendi Félix. Oh, Bakabwani. Abenda Félix va rejoindre FCC, Bazubo Konzi. Bon, mon modèle on a Kabwana na Joseph Kabila. Congolais va se faire la politique de révélation. Ça les politiques en Nzoto avec des politiciens non formés.
Battant une classe, mais mal formée sur le plan politique. Parce que quand tu fais la politique, c'est pour défendre et sauver patrie nayo. Biso to sala politique na école te. Mais il y a révélation. To même la bat kobik. Mais bato baketa ngo économie. Mais sali politique, asa politologue. Ah papa, distraction, ba classe, distraction. Il faut qu'on travaille na ba talent ya kobotama. Les kabo kobotama, so ba encadrer yo moke kaka ici. Omoni Messi na les kabo foot eza kobota ba Pelé. Azuka encadrement école de foot champion. Mais hawa politique il a été, ko diriger mboka il a été assassin criminel, a comme na politique bato bibem. Voilà, assassin criminel, a commis la politique, mboka nyonso tout KO et donc yazota la kaka libumuna e abosani ete bato ba votaka bato ba kataka ba pongi pona ke ko voter ko pola mbula bakenda ko voter pona osale la bango. Ndeko eki ba vote na bino ba considérer kangote. Ba voix na bino ba considérer na mboko na ba considérer ba voix na bino te. Soki ba considérer ba voix na bino. Soki bate wana basala kana kobanga. Omoni teke ba mai mokebai ba Daniel Nsaf openda ba voter bango. Omoni eloko basala bango te. Soko na kobanga na soni wana ke to tricher mingi. Vous comprenez? Ba ki pa ka ba voix na bino te. So ba kipe voix élection. Na FCC tam soka 2 personnes to kozo ba député. Les restes atamu ta obimate. Ba ko bimate ke poto lingi bango tete. Ba obimate po ba sali temps ebele na pouvoir, ba se retrouver ba yeminene, mais peuple a se retrouver te. Tinaka ba ko bimate. Yango moni ke ba élection en 2006-2011 bazalaka sanctionné. Mais ba appliquer kaka force ya tricherie. Voilà. Voilà, Papa Charles, Bisopé to Yoki était Papa Charles, ambition politique, tout le monde peut l'obélaka makamba politique mingi, ambition, il y a parti politique. Et ça, il y a solo, peut partir en gros, comme dans nini, objectif ezali nini. Papa Charles était un envoyé de Dieu, un bon homme spirituel, qui orienté spiritualité nabiso, politique et science nabiso. Bilo comme ça to ana soki esali libala te moyen pour se développer ezate. Alors c'est pourquoi je parle beaucoup na makambo cannabis politiquement scientifiquement. Et j'ai aussi appris que il y a un homme de Dieu na mboka oyo a prophétisé koloba que bato bakoya simanaye bakoya na spiritualité na politique na science. Je pense je me retrouve parce que ba prophète biloko balobaka yangonde yebaka na ko s'accomplir. Voilà. Alors nde omoni toza ko guider politique ya mboka na biso. Ko restaurer politique, ko purifier politique, ko purifier science pour que nous ayons des hommes capables. On a benga ba défenseur na ba sauveur. De konangai j'ai créé poussé par l'esprit ordre spirituel et vengeance. Ça c'est spiritualité za kotambu sabiso ordre spirituel et vengeance. Alors je dois créer parti politique. Oyo bakobenga Congo tout puissant. Donc KTP, répétez CTP, KTP. Mais au bandit dans Congo, tu vas Kalsunde. Oui, Kassi. Congo tout puissant. Ah, Congo, donc avec K. Bakomaka, Musée Kabila. Hein? Musée Kabila. Kasavubu, Wanabiso. Hein? Kintuad, Wanabiso. César Bango. Vous comprenez? César Bango. Ndeko Eki. Ce qui est na ki Congo. Ba kombo nyonso ya biloko. E bandaka na ba lettre ki Congo. Ce qui na Lingala. Ba kombo ya biloko. E ko banda bongo. Vous comprenez? Alors, ezalaka ndenge wana. C'est pourquoi toche Congo tout puissant. Kawana. Kawane linge lobakaka ke e bandeli na biso. Et sika biso to uti. Donc au botami na loposo chocolat. Babenga biso bato mwinda. Tozana biso chocolat. Ya kitoko. Après mondela eli biso mo vatna teno vatna jaribu to chechoko. To komi pembe. To keke pas to komi
pembo bacheli biso lobi ko botela biso cancer donc l'opposition ba pesa biso eza kitoko ndeto sali demi tour pour to zongela l'opposition na biso est-ce que ezali somo te de kawana tina neka yango wana c'est-à-dire to comme quelque part ba déficit biso kombo yango na parti politique wana ya KTP wana Congo tout puissant to ko former ba homme politique ya solo ba défenseur ya solo peto avant qu'on nomme mutu ko former il faut une formation vengeance ezali kolona ye l'esprit grand créateur ezali kolona ye donc bato o ba ko sala politique na kati ya parti wana eza bato ba ko sala former spirituellement d'abord pour que soit comme gouverneur ye mo ka un homme spirituel akobomate ba pate espace oyo yazali ko gérer ndengo mona lelo bazo sacrifier bato partout na ba yumbi de gauche à droite pour bato ba comme ba gouverneur donc ezali passe alors de connaître formation si mon komi so komi kuna de au komi ministre mutu na yo ezali na ordre ya vengeance alors dès que mutu ezali na ordre ya vengeance so lingo trahir mboka ozi paralysé pour kuna ba serment oyo prêter koto comme ministre au trahir mboko zika paralysé na yo vendre sili makamti ka démissionner te démission na yo ka paralysé pa ezui ezala bongo na bandako ya molimo ko trahir mboka te alors voilà kuni ko za ba formation tango comme mokonjo sutugite au moins bande ko bela comme ministre ndeko chi bala sutuga sans formation ezate formation comme ministre ezate nda batembela vanda na IDPS parlement de IDPS non formation non lo bezé loko mosus papa abi plus de 30 ans na papa Etienne ezate babiloko ezali ba militant palu ba obeta lisolo ya mbota kizenga livre d'or wana ba formation te ba parlementaire debout wana ba obeta lisolo ya vie Etienne ko zala bo alobi boté wana formation te formation spirituelle pour former de guerriers au moni soki bande konanga IDPS bazali formé politiquement ci bala au trahir te do tabo yeko zoike longo kuna koma na kananga Joseph Kabila okoma premier ministre akoboya parce que lobby naza pour sauver les Congolais et soki pe okomi wana ata Kabila mutazwaki yo faut appliquer méthode ya likolo pour sauver ba Congolais eza yango te président zo sala lelo président wapi président Félix parce que Babilo Onyo surtout à zone dimango et puis tout le monde a quand même au sala ba descente na ba place ba tsaki ba manzanza ba nini donc ndeko Félix azana makila y opposition makila ya Mbuta Etienne mais formation spirituelle ya mboka non formation spirituelle ya loi oui c'est-à-dire formation spirituelle ya loi et ça ba formation spirituelle ya spiritualité ya en dehors ya originité. Vous comprenez? Il y a originalité. C'est-à-dire tu traites avec les prophètes. Mon dit David, traiter avec les prophètes. Mais aujourd'hui, quand on traite, na banganga, il y a franc-maçonnerie, il y a Rose-Croix, il y a Maïgari, donc, surtout qui va comme Bakonji. Et lesquels bango. Surtout comme Mokonji. Au moins, on a comme mon nène. Oye bato banda wapi. Alors, tala mon consignon, ça se voit qu'on a mboka, tala bisika bandaka. Ndeko bandi na sote moto. Sote moto embouteillage. Bandi na 100 jours. 100 jours et bandélité. Donc, au moins, ils sont côté na mboka net Congo. Et là, quand les bosso faut kota ils a frappe par exemple le courant, maï, kolia ya bato. Au banda na embouteillage té. Donc, au côté peuple ba souffrir basi ba lema yo bandi na embouteillage. Au côté peuple basi maladie koti bango na nzoto. Au bandi bango na antibiotique à makasi. Si au bon bango. Vous comprenez? Banda bango na poto. Déjà bazwa bakisi balemba kao mikwa banda bango na poto. O bandi bango na antibiotique na batonga bakomi ba inapte. Donc wana kokota na bokonzi brusquement ko yebate o bandela wap o simba wap alors au monde konanga Joseph Kabila a tout à 5 chantiers. Abana ngona matadi wap ambrieme ekoti koto ba bundoli ko bundola ezana ke Congo koto ba timoli koto ba chinois ba yeba les sociétés embouteillage ma balobi bon to sim s'appelle Félix Touche baloba biso embouteillage tout ba créer situation sorte monton les cas au comme aéroport total ayo. Voilà, le parti politique est causé déjà là, comme nini pe bon Kombo nangwe zali Congo tout puissant que ça ne fait KTP yé kuna na kati
tozo former ba sauveur na ba défenseur ba sauveur eza bato babanga ate ba wana to kende na ba objectif kuna ezali accomplissement ya mission nzamba tinda na sena moy na mabele na bino. Donc avant mopaya lia lesana yo responsable moko lesana no mwana mboka avant mopaya ya kolia so akoti botondi ye pa ye abandi kolia différent na lelo bapaya ba olia bien ya koleka bana mboka. Donc kuna ezali objectif moko ka sauver. Donc eloko musu de sauver ngana eka pona bikisa bunda bitumba sauver esili objectif kaka yango wana ko sauver kaka mabele na yo peuple na yo mboka na yo donc ko sauver kaka ndenge baloba intégrité territoriale donc ko batela yango point. Voilà, Papa Charles Motuna Moko, il y a curiosité Gotunama parce que ba ambition politique ezali, ba ambition il y a ko sauver Congo ezali, Kinshasa lelo ezali étouffé, Kinshasa lelo ezali na eza surpeuplé, Kinshasa ezali banda ko komi difficile, kolia difficile parce que quantité au ezokota na nombre ya batu ezoleka donc nombre batu eleki. Voilà, il y a politique nini soki lelo KTP na pouvoir bakoki ko sala pona ko sauver Congo pe Kinshasa ndenge étouffement o ezali pe comment dirais-je exode rural o esali. Oui bien na secret moko na linga ko livrer yango te soki te secret wana et ko permettre bisote que soki tozu boko to ke defa mbongo na banque mondiale to banque o bazolo ba matungula ke kotoyo était ko permettre bisoto to kende kuna pour tozala ba esclave te ya bato to na nyongo ya bato esclave oyo kufa ke na ba nyongo ya bato ndenge ndeko nanga mobutu akenda na ba nyongo elanda ka bati na se ya mabele to ana secret wana papa limbisanga secret wana ko livrer yango te eza secret moko très important pour na développement ya mboka même si okoti na bokonjo kuti ata 100 francs so appliquer ka secret wana esili 1 2 pona oyo lobby pona nga ezanini l'État azanga moyen te okito mata l'État azana ba moyen ezali ya ko créer ba ville o créer ba ville na ba ville wana ba wenze bazali mai ezali courant ezali bo créer ba société ata yebandeli ba boulangerie ba société ba ya ndenge na ndenge bo créer yango na ba ville wana alors bo sali recensement ya bato bavana banda kwa ba parents ya ba jeune bazo sala eloko te akokisi déjà âge akoki ko balasa la famille naye alors boke ko tcha bango na bandako wana na bisika wana déjà akoti ndako mai makamnyonso pe bo créer d'abord moi misala ye bandeli atako beta briki ba société ya briki société ya mai ya e bandeli bokoti bato wana na kati ya musala. Alors dès que bato wana bo créer moi ba emploi wana Kinshasa ko diminuer parce que mboka eza monene ba ndundu non exploité ba Congo ba terrain vide longo zo kene ba terrain vide au lieu ba te kakango na ba chef coutumier na désordre il faut l'État a créé banzela ya solo ba boulevard to tongi ba ville ya modèle wana to évacuer bato ba koti dès que tu évacuer bato ba katanga kuna ba tongi ba Kasai partout bato ba koti et ko diminuer nombre ya bato na capitale. Alors tango bosali biloko ndenge wana bo créer net bande konde basalaki bo kangalonzo awa bo créer ba cantine ou ko permettre que bato ba ke soma biloko na moins cher alors et ko sala ke bato ba ozange loko ko liati. Vous comprenez? Alors bo sali bo bando consommer biloko ya bino c'est-à-dire l'État ko kiko kena ba mama o intérieur o bazana ba masangu ba manioko ba sombi biloko wana na mbongo ebele azana saki moko me osomeli net na 5 saki pour permettre mama wana atikala lisusu ko balosa mabele tango bo sombi bo accompagner na ko pesa ye ba instrument agricole o ko permettre ya travailler o comprendre ba pêcheur ya fleuve ya lac ya wapi bo sensibiliser bango d'abord wana na temps ya liboso en attendant ba bateau de pêche ya bo pesi bango ba filet bo pesi bango ba ndobo mbisi bazo kanga na Tanganyika na wapi l'État moto aza ko mbisi wana achango na ba cantine bazo ko sombango na prix moko yase ba pêcheur wana bozo pesa ba mbongo na ba instrument ya ofele. Je pense que bo bando consommer biloko na bino e ko zala moi départ moko ya kitoko. Voilà, merci beaucoup Papa Charles. Nous sommes arrivés à la fin. Il y a émission Nabiso ya Mokolo Lelo. Vraiment, les kanisi malamu parce que Koyoka les kanisi Papa Charles a pesi. Je crois bah la émission Nabiso
une fois na yambaka mwana moko autaka Bwende ou bien Basankosu, je pense Bwende aya Kinshasa parce que moninga na ye autaki Kinshasa aye na vélo na radio ya Sipil. Alors makamba ya kokuta nango na Kinshasa alapaki azali na makanisa sala 6 mois be osuka na 4 mois po zonga parce que kuna vanda na e bien soki azalaki na vélo na ville na bango alingaka nsambo malembe asombi soki radio ya Sipil ezalaki kuna to alimentation supermarché ezalaki na Bwende mais ba konze belé boza ya Bwende et belé pe bona poto ya Bwende boso para ba champagne mais vous ne faites rien na ba village na biso voilà babanga ke bango na bandoki partout bolimbo sala makambo ya kozwa biso toke to prier bo sala makambo bolimbo fongola barrage na mboka na biso bo bengi biso to précéder na prière pour to empêcher bandoki wana bo sala makambo donc bato baza na capitale bazo banga kozonga na bamboka na bango ke bakoboma bango bao ya poto bazo banga ba ya Kinshasa bakoboma bango donc c'est voilà donc ça qui passe mwana wana aye na Kinshasa bato ya ekokuta awa bakumbaka bapusu ya fulu donc il était obligé il est pas comme okumba pusu ya fulu mais or azaki na activité na ye azaki ko sala ba misala na ye kuna na mboka soki biloko wana o mibale objectif ayela Kinshasa vélo ngo peza vélo LXT vélo Kinga na radio ya Sipil vraiment c'est pitié 4x4 mais so comme na zelo kiti o bando tindika ngona maboko. Voilà, donc madame papa Charles, merci, biso to encourager et ba OEP boza na lelo na ba pouvoir boza e belé ya bandundu e belé ya Équateur e belé ya ba province na biso mais vous ne faites rien pour nata ba proposition na ba province na bino alors lelo Kinshasa e komi ba sa lelo hote kolongwa balingiti. Donc message na yo ya suka pe numéro na yo ya téléphone na ba enyo surtout bazotala yo bana nzambe nyonso ba otala nkola ko ba biso nazo senga na bana vengeance original bana vengeance original d'origine naza ko senga bango na bana na nzambe ya 4 coins ya monde ba kolanda biso que ba soutenir biso na penser tozana ngo ya construction ya maison spirituelle ba soutenir biso ba contribuer nkola songa ke année oyo tozwa maison wana eza très capital très nécessaire progrès ali quand même. Oui, progrès ana okende malembo ye makambo ankolo ekenda te lokola musique ya mokili so ezalai ba yeko beta musique ya mokili ba danseuse bazo fula bino milinga o mona mbongo ndenge ezobima mais oyo eke malembe coup de chapeau na quiconque aza ko contribuer to okende malembe nkolo akosunga ke vraiment peut-être mbula oyo esila tokoki kozwa maison spirituelle wana pe toza kosenga na bana vengeance original nous devons avoir ba documents pour na parti politique ezana bato bazana ba ambition pour na parti politique pour na ko sala na politique na mboka na biso baza ko banga ba parti politique so ba ke kokota ba ke teka molimo donc mayele non nyose ke kunda mais awo eza parti moko ya liberté we ko sala ke bo fonctionner calmement justice evandi poto renverser injustice weza konyoko la biso na sena moy elombe a vengeance apambola bandeko bazolanda biso soko benga izala pona prière benga papa Charles Lo na 00243 89 83 77 536 nkona pambola bino. Merci beaucoup Balandinho surtout ya ESP Media pe Balandinho surtout ya émission Short News oyo ezalaka présenter toujours et pas ya humble serviteur na bino Ekibumba lelo na yambela kibino papa Charles Lo o tozaki na ye to kaboli makanisi pe boyoki vraiment ba makanisi kitoko et ko ute pa ya papa Charles o tozali na ye na kati ya plateau et merci na bino nyonso surtout na pesi bino nyonso bambote ba nyonso surtout o basalela ka moi ba business na bango ba agence ezali ebele kasi ba agence sir ezali soki totali JCPP vraiment et ça la ramusa nango kitoko bozwa biloko na bino na kati ya lemba pepele ezali pe na JNT service oyo azosunga bandeko kozwa biloko na yo sokoza ndeko ya Brazza ndeko ya Congo Brazza oza ndeko ya Congo Kinshasa oza pe ndeko ya Angola en tout cas biloko na yo ekokoma kitoko na JNT service oyo ba utaye déjà ko déposer biloko na bango batu bazwa ki ba sepeli ndenge ezala kaka mbote mingi
na bino nyonso et JNT service et laxarani ni Jésus notre trésor. Imaginez donc kombo kitoko ndenge wana musala pe kitoko. Bambote na bino nyonso tout famille Amani, famille Bumba ba nyonso tout ba ebi eki numéro na biso yango wana so bozali na ya kokoma to ya kotuna bo hésiter te bo benga biso toko pesa bino biyano na oyo kozala mituna pe bosenga na bino. Voilà tokutani très prochainement to lobinde to bana suka émission na biso ensemble na bino. Glory be to God. Bye. Gloire ezonga panae.